Ouais, mbote bokota bandeko na oti kolamuka na pongi oti kobenga nga mwa message moko urgent na ndenge ya makambo ndenge ezokende na Congo. Bokota s'il vous plaît, bokota makambo ya Congo tolobaki biso toza ba fourmi nyonso ezoleka tozomona yango e ekolekela biso te toza na tongo epa na biso. On a préféré na kotista na kota mbangu pour na information pa uti kobenga nga mbangu pour na communiquer na bana mboka d'habitude na lekaka ROT. Yango na senga bato ba koti bo partager mbangu parce que ebisaki bino ke ba mususu baza ba président étiquette na nina pesa bino information o ezo leka na Congo si pour le moment sikoyo. Situation eza mwa mobulu la situation ezo leka pour le moment Congo pour la partager ça va bien. Jili Makengo partager en tout cas, beau partager avant na banda koloba. Pour exemple message moi mukuse pour na ba uti benga mbangu. Brino Mbango partager en tout cas de ngai. Daniel Bokomi merci mingi okoti ndeko bonjour mingi. Bokota no monika face na eza na face à Manasemi na uti kola muka mais nazo obligé na loba ma information auto benga nga siko ya Chilombo. Na kanambe ba théâtre o bazo sala donc biso toza ba fourmi place tout balobi volume merci en tout cas ok merci en tout cas mama oya lobi volume bolimbisanga mwa moke na matisa bolimbisanga nazo mbundane na matisa volume ok je pense que batetela balobaka volume. Yori Kalenga Mouchaf, courage en tout cas. Merci mingi. Ola kisa kike oza elombe bo partager. Wazek Ramazani. Merci mingi. Message na nango na tongo abandeko na ngai bo partager pour binombo monika face ezaka mutoti olala donc mais comme bala musinga balobi loba mbangu message ya théâtre o ezo salema. Na ndenge tozo sola boye peuple congolais to ebisaki bino ke pouvoir o ya Kinshasa ezana kokoso makasi bazokoka kobimisa premier ministre te. Donc ndenge eza boye na 100 jours oyo mwana mboka na bino président na bino ba oyo ba kolabo alobaki 100 jours ti lelo bazoko kobimisa premier ministre te ndenge naza awa na uti kozwa message mbangu ya tongo balobi il faut na lekisa po bayeba ke tozalaka au courant makambo to ezoleka kuna biso toza déjà au courant awa. Peuple congolais toza yebisa bino ki na awa na actuellement la situation toza nango pour le moment na moment ne to sur la boye Félix Chilombo o boza ko benga e président pona ko yebisa bino ki un président a déplacé ka pa mbate mais président na bino ba taliban na ero toza nazo yebisa bino auti ko sala déplacement akena Kingakati bo partager bandeko na ngai. Félix auti ko kende na Kingakati ndenge za boya za déplacement kanambe abengisi yena kamere mbangu ba kende kuna pona makambo ya premier ministre. Félix auti ko déplacer pona ko bima bien abimi na mutuka na ye privé na jeep na ye privé et jeep wana chauffeur nango ezali kombo na ye eza chauffeur na ye privé oyo akumbaka ye depuis kala ya limité mais eza accompagné na jeep mosusu oyo ezali na chauffeur oyo kanambe apesaki ye kombo ne mandefu baza ko kende ne eza boye bo partager po ba yibake makambo ba kendo sala Kingakati biso toyebi yango déjà bo partager bandeko na ngai Chilombo na RO tozoke oni tozobisa bino bakei ye na kamere kanambe abengisi bango na ndenge ya méchant na ndenge ya urgent bakende kuna po bakende kuna il faut problème oya premier ministre ba résoudre yango mbangu parce que Chilombo azolinga adribler kanambe acha premier ministre na ye na moment oyo nazo yebisa bino bo yebisa bandeko ba na Kinshasa ba vérifier ba bazana ba réseau ba ko yebisa bino ke Chilombo azana Kingakati. Je pense que ceux qui bato Kingakati balandaka biso ero ba na réseau ba mona ke bato ba bandoki Chilombo azana Kingakati na tango ba déplacer ba kei Chilombo oyo ezali jeep o ba pesa ki oyo ya gouvernement oyo ezana chauffeur nango kombo na mandefu mutu azana sima nango mais Chilombo azana kati ya jeep privé na ye oyo atambola nango depuis kalawana et
mutu oyo aza ko assumer sécurité na bango lelo ezali colonel Ilunga chef à sécurité ya lelo bake pa Kanambe ake ko imposer bango kuna ke ko gangela bango pona makambo ya primature boye bisangai peuple congolais yo mutu za président au déplacé oke kolanda ex-président makambo na zo bisabino za ya sikoyo ne tozo sola do Kanambe Félix azana kingakati na kamere bazana kingakati kuna baza ko chauffer bango champion kifu kitoko baza ko chauffer bango pona makambo ya premier ministre parce que Félix Tshilombo Tshivube azolinga ko s'entêter po ye muto a nommé premier ministre. Et puis premier ministre toyebi ke il faut abima na majorité na bango ya occupation wana. Na situation tozo bisabino pour le moment toyeka ko lakisa bino ke bomona médiocrité bomona muto bozo benga président. Il fallait que Kanambe muto a déplacé abima na kingakati place azalaka kuna aya kotala Tshilombo ou bien na palais de la nation ou bien na habité sur na place au bakutanaka. Non, Tshilombo muto a déplacé abimi ndenge za boye eza information ya sikoyo oyo balza kuna oyo bazana ba réseau ba tuna balandela bakoyebisa bino ke Tshilombo na kamere bake kingakati mutu oyo aza ko assumer sécurité na ya lelo ezali colonel Ilunga Inga eza colonel Inga mutu aza ko assumer nini sécurité na ya lelo jeep na ye oyo atambola nango officiel eza vide ezali ko mutu azokumba nango comme on est chauffeur na ye mandefu mais Tshilombo ya koti na jeep na ye oyo ya privé oyo atambola nango ka depuis kala bakei kuna parce que entre ye na Kanambe bazo yokana te entre ye na Kanambe baza ko yokana te Kanambe abengisi bango sikoyo ye na kamere il faut problème ya premier ministre oyo eza ko tia mbutu il faut ba résoudre yango peuple congolais. Bomoni ke na uti ko lamuka mais information tango to bisa biso toza ba formi to kota katina ndako ya mikonzi Tshilombo ninga za boye baza ko gaze ye na moment oyo et pas Kanambe makambo ya premier ministre parce que Tshilombo bayokana kike atia premier ministre premier ministre il faut abima na FCC mais Tshilombo pour le moment a décidé à lingi à dribbler Kanambe comme d'habitude boye bike ye Isidore Massamba en tout cas na pesi yombote en tout cas Isidore Massamba na pesi yombote comprendre peuple congolais comment un président a koki ko quitter bureau na ye atiki ba immeuble tout ba bâtiment institutionnel a kende ko rejoindre mutu oyo aza sous président te ndenge za boye bandeko toza ko yebisa bino Tshilombo na moment oyo toza ko yebisa bino Tshilombo aza na kingakati Kanambe abengisi azo gaze bango ye na kamere pourquoi pona makambo ya primature naza ko pesa avec précision colonel oyo aza ko assumer sécurité na lelo eza colonel Inga chauffeur oyo akumbaka nini akumbaka Tshivube Tshilombo oyo akumbaka ye d'habitude oyo bapesa ye pa Kanambe eza komone mandefu mutuka wana ya mandefu oyo Tshilombo amataka eza vite mais Tshilombo amati na jeep mosusu oyo eza jeep na ye privé oyo atambolaka nango depuis kala na limité chauffeur na ya limité oyo ya privé ye mutu amemi Tshilombo donc babimi na ndenge ya kobombana Tshilombo comme bayebi ki akumbaka bima na mutuka oyo ya limité te a utiliser ne mutuka ya limité pa kende nango pa Kanambe sécurité na ye naza ko répéter pona ko bisa bino ke toza bien informé na ba information mutu oyo aza ko assumer responsabilité une sécurité na ye ya lelo comme na ye Inga Tshilombo ake kuna bake ko gaze ye makambo ya primature na ko s'entêter akomi ko s'entêter ko pona makambo ya ba accord. Donc Tshilombo ndenge za boy toyebisa bino azana e président te botala mutu oyo aza président comment a déplacer Tshilombo abimisi na Kinshasa amemi na ville amemi eti na kingakati Tim Boyela kitoko partager kaka ndeko na ngai bozomona comment toyebisa bino ke Tshilombo azo contrôler eloko moko te tout oyo bomona zo loba wana ke yo ba 100 jours obani eza mangungu ya pamba tout dépend de Tshisekedi tout dépend de Kanambe. Tout dépend de Kanambe bandeko na ngai toyebisi bino ke Tshilombo même ba 100 jours azoloba wana comment 100 jours oyo zoloba wana okosana ngo sans gouvernement avec attention ba musu bazoloba ke il y a des secrétaires généraux non to bazilaka gouvernement ebima tango gouvernement ebimi po basale la projet na bango oyo bazaka nango comment il y a lobby que dans 100 jours azang nini to tikele 100 jours le sous Tshilombo dépôt prêta qui serment aussi tous les 100 jours
peuple congolais toyebisi bino ke moto eza ya kopela bo partager bandeko na ngai bo partager eza blague te moto eza ya kopela entre Tshilombo na Kanambe toyebisaki ke moko akolia moko na bango moko akolia moninga na ye mais bakolia Tshilombo bakolia ye ndenge eza boye Kanambe abengisi bango na pression ya blague te naza koloba avec précision chauffeur oyo amemi Tshilombo lelo Tshilombo a changé mutuka atie na mutuka na ye officiel te Tshilombo atie na voiture na ye oyo atambula nango depuis kala oyo azaki nango na limité mais oyo ememaka ye officiel eza na kati kuna mutu azokumba yango eza chauffeur na kombo na ye mandefu mais mutu oyo aza koassume sécurité na ye lelo oyo accompagné Tshilombo tina na kinga kati kombo na ye colonel Inga soki boche tembe bo benga batamse ke Tshilombo aza na kinga kati ye na caméléon bazozwa moto kuna toyebisaka bino président eza Tshilombo te bomoni ke toyebisaka bino Tshilombo aza président te. Comment yo président otika ba bureau institutionnel yo okende kolanda mutu moko na ebite soki chef de gang ya ba bandi oyo asa kangi armée tout a bengisi Tshilombo akei tango tebise ke Tshilombo afukamaki bandi konanga bo partager Tshilombo afukela mai Kabila Kanambe Kabila tozozela lisusu tokozwa ba information avec ma précision ya place ya otiko kende ndenge eza boye eza ko chauffer entre Tshilombo na Kanambe na ebite kuna soki ekoleka ndenge nini Lopez Ngonda kitoko bo partager en tout cas na ebite kuna soki ekoleka ndenge nini biso toyaka pona ko révéler bino ke ndenge eza boye peuple congolais moto ezopela entre Kanambe na Tshilombo na Kamere Kanambe na Kamina Tshilombo ndenge eza boye baza na kinga kati bazozwa mama na pression ya ndenge nini bango bazolinga batia nommé premier ministre auta Tshilombo a nommé premier ministre. Bozomona comment toyebisaki bino ke erreur oyo Tshilombo asali ekokute ye cher. C'est toujours Kanambe qui contrôle le Congo. Bino soki bozokanisa ke Tshilombo ko changer quelque chose na ba discours na ya ba farceur wana dans 100 jours ba dans 10 jours ndenge za boy tozolandela tolandela même makambo ya passeport ya nini ya ndeko na biso Katumbi si c'est vrai asimbi yango déjà tozolandela yango apparemment c'est comme moi batwana Tshilombo ba gazaki ye mabe nanya ebisi yoke bobimisa passeport ya Katumbi. Donc pression ezali Tshilombo ba uti ko gazeye lobby makambo même passeport ya Katumbi ba gazeye nani ayebisi obimisa passeport na ye na ko luka na luka ba réseau bato na biso ya kati to ebake soki Katumbi asimbi ya passeport yango mais Tshilombo ba uti ko gazeye makambo ya passeport ya Katumbi pona ko bisa ke ezaye muta dirija Congo te lelo ndenge za boy ba convoquer na Kamere mbangu na ebite soka kozwa pe na ba mbata place ke ye Tshilombo ndenge za boy na ebite place pona soki abako beta ye na ba mbata po ndenge za boy Tshilombo ba tala kaka yu soit disant président mutu moko asa sous président a bengisi yo yaka mbangu pona ko camoufler pona ko déplacement na komi bato ba komo landela yango azui jeep na privé na chauffeur na oya depuis ya kala ya limité oya chauffeur officiel o ba pesa ki komi na mandefu ye azana kati ya jeep mosusu mais mutu azo oyo aza ko accompagner sécurité oyo azo sala sécurité na lelo nazo répéter yango pe bomona ke tozo pesa avec précision comme on est colonel Inga mutu aza ko sécuriser donc ndenge za boye na kinga kati kuna ezali opesi mbwa aboyi to ibisa bino ke mois de mars oyo makambo ekozala ebele mande kolanga bo partager ko boyebika peuple mokonzi toyaka kaka boyo bozokosa ekoyaka juste mais oyo tozopesa bino eza ba information oyo eza ya sika ndenge eza boye na moment oyo tozosola na bino bino moko monika face ya mwana semi mwa bogari me naza ya kolala mais fourmi aza na kati ya chambre donc nazaki na chambre mais esprit eketi na kinga kati botala bino moko naki anestase donc naza ya kolala mais esprit eki na kinga kati balobi yebisa bango ke Tshilombo aza awa baza ko gaze ye mabe pa Kanambe ye na Kamere bazozwa mama na lumbe gaz bazo gaze bango ndenge nini bino bolingi bobimisa premier ministre na ndenge nini bopesi kanduka bolobi bopesa Katumbi passeport ndenge za boy nazo pesa bino avec ma précision Tshilombo azozwa mama na lumbe na blague te pression baza ko tia ye makambo to a promettre bino bokomona akosala yango te akosala yango te sikoto to na bino na Tshilombo na Kanambe qui est président nani a déplacé nani Kanambe Tshilombo a déplacé ake kolanda Kanambe na titre nini
Ah, mon fils, tu peux me donner un verre là avec le jus, je vais boire un peu parce que, ouh, donne-moi un peu le jus là. Hein? Peuple congolais. Toyebi qui bino ke na mois de mars oyo. Ha, makambo ekobima ebele ndenge eza boye caméléon pression azozwa kuna yebi te soka kozwa na bambata. Na yebi te soka kozwa na bambata. Na moment oyo naza koyebisa bino bauti kobimisa Tshilombo na yebi te soki azalaki kolala soki ake na pyjama il faut na kota lisu na barezo na yebi soki alati pyjama po pression oyo auti kozwa bandeko bozala na mela mwa moke po amoni awa peza tigana zoreta kitoko awa namoni pe Tina Izuba singa merci kitoko fe namoni Félix mosusu oyo chitoko namela ta magie peuple congolais mbutu ezali Adèle Mboma merci en tout cas bonjour maman son ezate ah oui na habité son na habité soki bozo kanga bo bisanga makambo son mais nazo bisa bino ke Tshilombo ba bengi appel ya mbangu ndenge eza boye Tshilombo na habité soki misubedi na bilamba na habité po albimisi azaki ya kolala na mbeto yakawa naza kopesa na précision muto ya sécuriser comme cortège na oyo aza ko sécuriser Tshilombo journée ya lelo ezali colonel Inga chauffeur na ye officiel oyo accompagnaka ye muto amemi ye lelo te Tshilombo akoti na jeep ya ye oyo atambola oyo atabando tambola ngo depuis kala oyo depuis limité wana nazo pesa avec des précisions pour vous comprendre que biso to kota katina kati ya chambre Tshilombo azozwa mama na pression Yurika lenga kitoko comprendre mama na pression Tshilombo azozwa to yebisaki bino ke bitumbesili na note omoni po gouvernement nebima tozo ki na ta 4 mois du gouvernement ne kobima te to tala nano lelo peut-être ne ba utiko ne ba ke ko bete ba mbata ndebo komona o Tshilombo andimi kaka ke kana nini FCC nommé gouvernement et nommé premier ministre mais na moment où tozo yebisa bino peuple congolais Tshilombo azana kingakati azozwa lumbe baza ko gaze ye pa kamere e pa chi ya kanambe na ebite soka kofuka malisusu ye na kamere ndenge baza lelo ndenge eza boyeza mobulu tala kana na tongo boye ba déplacer bango ba kina kingakati yo président mobimba otika ba bâtiment institutionnel o déplacer o kena kingakati ok ko sala nini ok ko sala nini un président ko déplacer à Kolanda quelqu'un qui n'est plus président tango tozo bisa binoke le président c'est Kanambe auti ko déplacer Tshilombo yena kamere bandi ko nanga bo partager s'il vous plaît bo partager ndenge za boye kamere na Tshilombo bazozwa mama na lumbe na kingakati place bazali bino bolobaka ke Tshilombo za président azozwa lumbe pa Kanambe na kingakati nazozela toujours fourmi il faut na kota lisusu na pongi na faze po esprit kendeti na kingakati pona na benda lisusu la fois passée to bisa bino ke kamere to moni ba moni na kingakati kuna kamera ke ko négocier o kosi to mona ki yango ne kwe to bisa bino Tshilombo ye wana ke pa ministre Tambwe Mwamba ye na Vigi Chimanga bo wanga na ki me to yebisi bino siko ya lelo sikoyo Tshilombo ba bimisi ye soki na pyjama ba bengisi ye na kingakati problème ya sorti ya gouvernement Tshilombo azolinga s'entêter abimisa premier ministre baza ko gaze ye kuna na ndenge ya blague te ye na caméléon ndenge baza boye na ebite soki caméléon ko mi subela place ake kuna po Kanambe baza na méchant ya blague te il faut gouverner, il faut premier ministre abime pas Kanambe bande ko nanga bo partager bo tala kaka leona na lauti ko la mukaka bo esprit et mema kinga na kingakati ezongi singa elobi yebisa bango ke awa ndenge za boye Tshilombo azozwa mama na pression pona likambo ko bimisa premier ministre bo tala depuis après ta ki serment ti ero ti lelo premier ministre azate gouvernement zate mais azo yebisa bino ke 100 jours après si bilan à 100 jours ce qu'on a évité bilan ngo ebandaki lobby ou bien bandaki depuis jour après taki serment peuple congolais bo partager to yebisi bino ke tozo continuer toujours na kolanda situation ndenge zo kiende ndenge za boye Martin Fayulu Madidi azokoma awa kala mingi te samedi akozala awa bato boya ebele na aéroport des Anveterres à partir de 7h to zala wana
toyamba président de commandant du peuple Martin Fayulu Madi Dazakoya boya ebele na za vingtaine boya ebele numéro na ngai oya lingi kobenga po aiba programme ezali 0466 33 33 52 0466 33 33 52 pour topé sa programme comment va tout okende na aéroport. Mais pour le moment situation tozana ngo na ebisi bino camere ero azo lela camere ero azako lela na ebisi bino azo lega amida na kufa amida bana nyuwa hapa amida bana nipika camera azo lela na Swahili Tolobi bino bokoyoka lelo ou bien lobi bokoyoka makambo ekobima na kingakati bokoyoka ba intervention ya même ya Chilombo boko mona pe après lobi omoni ke premier ministre Kanambe mais na ebité na yo za premier ministre pour Kanambe nga na ebike ya zo linga comme so président Sénat mais na moment o Joseph Sabino caméra zo lela Amida mina kufa, amida banani pika, amida mina kufa. Era bafuka misi kamere. Chilo bafandi sena kwe. Bandi wanaka partager. Omone toso babo. Chilo bafandi sena kwe lokola mwana muke. Bandi boka tabobi mate. Bande kolanga bolimbisa nga ezaka ba information na bisa bino ke bazo benga biso pour la bisa biso ke batu na esi ozo pesela déjà bato wana ke ndenge za boye kotoyo kamere azolela mina kufa mama mina kufa amida mina kufa bana nyuwa hapa ndenge za boye mawatro président otiki ba bâtiment institutionnel oke kolanda mutu moko azana zamba kuna na qualité nini Kanambe ko déplacer Chilombo na qualité nini obimi na jeep banalisé biso to yebi ke ozo komi na Nissan soki officiel ya l'état okomi komesu na jeep na ya yo moko na chauffeur na limité otiki chauffeur officiel pona nini akende kuna ba bengisi mbangu hein to yebi sa kibino ke pouvoir wana Kanambe mutazo diriger Bino depuis ka bomona Kanambe atiki ba bureau na ye akende epa mutu akende kuna po boso la mboka Kanambe bengi sa batu na place azalia ndenge za boy toyebisi bino peuple congolais bo partager ezaki message ya mukuse pona koyebisa bino ke nazo zela kala mingi te bazo benga nga lisusu po ba pesanga ba détail ya makambo eleki kuna mais Chilombo ndenge za boy naza ko pesa avec ba précision Chilombo aute ko bima epa na ye azalaki na jeep oya ye ya kala oya mando tambula nango depuis kala va comme na président Moïbi chauffeur na ye lelo azu chauffeur na ye oya depuis limité mais chauffeur na ye officiel comme on eza mandefu oyo l'état epesa ye mutu oya za ko accompagner cortège na ye lelo mutu aza chargé ya sécurité ya Chilombo lelo comme on a Inga colonel Inga ake kuna bake ko gaze ye ndenge za boy Chilombo basi bafandisi na coin fanda wana to chiaki opoya kucha buzoba Chilombo ndenge za boy azolela kuna mamwani ndeke le meme njikwambila president Kabila ndeke le ojimwane etu we oji Rwanda to meme nji president ndeke le ojienza bintu bibi tala botika na bino makambo na zebisa na all sa blague. Mais Chilombo azozwa pression. Azozwa pression. Chilombo azolinga santete atia premier ministre puta aza na droite. C'est lo ba accord na bango. Mutu aza na droit ezali Kanambe na batu naende ba nommer premier ministre. Donc message ezaki mukuse bande konanga bo partager ça moi bien même moi ba kombo isala moi bien na bato balinga rapport. Esenga ke na honorer bato ba côté. Na moni trésor ça peut ça kwepa ça kwep ndeko nanga kombo na eza mindele iza mutombo bini ni Kabila omaye abomaye déjà boy na sino ka Chilombo kuna za na sérieux problème hein bino bato alimete boluka président na bino na moment aza wapi azana kingakati ake osala nini yake nde kingakati te oza président Kanambe il fallait déplacer aya na place Chilombo azali
Parce que muto a sende muto a déplacaka. Mokonzi azelaka muto ya siko Chilombo a déplacé Kanambe a kutana Kanambe. Kanambe afin de pas na qualité ni pas déplacer Chilombo. To ebisaka bino ke muto azo diriger yango eza tozo zela ba tozo kota isu ba pongi ba nini tozo ba information par rapport à rencontre na bango problème o bazo ela kuna eza première sortie à gouvernement surtout premier ministre yango ba bengeli Chilombo na kamere po ba olinga ba santete ndenge eza boye kamera za kolela amida mina kufa mama mina bana nyua pa bana pika massage na kufa grave. Ok, en tout cas, merci mingi na lina fandi sabande bolanga oyo na moni bakotaka. Daniel Bokomi mingi, merci en tout cas Bokomi na pesi mingi, merci. Ba o ba finga pe bokota ko pona singa pe mona bo peuple nanga donc na ko silika te peuple boza peuple nanga. Atase ko fingi oza peuple nanga. Leader aza toujours en avance makambo aloba ekokisa maka. Comprendre moi bo finga pe bo fingi moi moke après na fuba kisa opo na baka makombo sabe champion lourd wetu to mona na te champion lourd champion lourd na pesi mbote en tout cas merci mingi bibi ka kambo zi nyese osekini bibi osekini mbote mingi bibi na pesi liza mutombo kitoko na sepeli na ndingo koti Arlino Gage El Capo Salsero, merci mingi. IDPC ko pan. Et c'est Panzani. Na yebisa bino ke moto eza na se pour le moment entre FCC na cash. Yo kaka comme parti yani ni cash. Donc to yaki kapoto yebisa bino ke toza na information Tina Izuba Singa Kabunda za wapi Chilombo. Merci mingi. Moi ma banque ça va bien. Ezaka pona ko honorer bato bokota mingi. Trésor c'est quoi te lobi nini bako yoka ngoko liwa solo bon ndeko na ngai posala mbangu mingi oya lobi ni Raisa Raili yo lobi nini bravo papa nzambe apambola mama Raisa tozozonga lisusu komba kende kuna toza esko tozwa ba suite nango ya ndenge basali bango kuna toyebisa bino ke Chilombo eza boye mais na moment otosola Chilombo aza kuna na kingakati bazo gazer na kamere au gazer bango chancelier Bita Melio, merci en tout cas, Nandingo Zota, la mais partagé, ça va bien. Ça va bien en tout cas, chancelier Lita, Chico Ricardo, merci Mingi en tout cas, Nandingo Bokoti, Glody Mamba, merci en tout cas, beau partager, nga singa beau partager, na singa bino eloko mon côté, ko partager kaka. Beau partager, yo biso to seka caméra zo le la mina kufa, Magali lo mama moi c'est ba Swahili, yo ki ba Swahili ne ba zabu. Magali lo mama yo boko sentir yo ki ba Swahili ne baza bien yo ki lenga libala Magali lo mama ke bana yo joa na biso zonga avo umela ki na matanga wana na obenga ona na mpandi poto solo pesa ndeko na ngambote musalimi o mwambi na musalimia sana merci mingi Jeta Kabuya kolo idéologie ya Martin Fayulu misi na biso Jeta Kabuya kitoko to yebisi Jeta Kabuya président zo kitela awa na lingi na mona yo Jeta Kabuya samedi zala awa benganga Jeta Kabuya Martin Fayulu m'a dit le commandant du peuple azo kita la muka est toujours en forme la muka en forme bon c'est la boka déclaration à la muka kala mingi te donc merci mingi en tout cas na bato oyo Glody Mam Amba olobi nini na leli na comprendre makombo komi Glody Mamba ata libanga TV na ngai Glody Mamba Amba pardon Glody Amba na pesi mbote na sepeli en tout cas na bolingo na oza na ma vers ngai Yuri Muchafu Kalenga Yuri ozaka final champion za ndengo yo moko gagner moko perdre ozaka champion oji champion mwanetu Yuri aji champion wetu Amba amen. Akula amen. Akula amen. Yuri Kalenga champion. Julien Makengo, merci mingi Fayulu Martin Fayulu président. Nathalie Iloson Maboula. Exo ma combo pardon. En tout cas la pesi mbote kombo na onde moi lolemo komi moi kilo pona otanga ba kombo ele. Merci mingi Glody Amba na ndenge namoni osengi numéro na ngai ezali 0466 33 33 52 donc 0032
466 33 33 52. Donc voilà numéro commandant et surtout ba oyo balingi ba na makamba Martin Fayulu. Donc samedi tokuta na biso tout na za vingtaine. La bomba Smith. La bomba kako ya biso ya liège bien la bomba mosusu mais na pesi mbote la bomba. Na mte so ya biso penza la bomba ya biso penza na pesi mbote mingi. Nani mosusu Yuri Kalenga muchafu oza final. Respect na Yuri Kalenga champion. Colette Zinga na ebisi ndenge za boy. Camereo na Félix Chivube baza korera ndenge za boy. Félix na Camereo bachi bango na kwen obine bandosa bana mike na école primaire bafandi na kwen kuna ozole bafandi si bango kuna totiaki bino na poposa buzoba ya kotia premier ministre te bokoyoka tango Chilomba kobima kuna na ba discours moko boye kala mingi te bokoyoka. Merci mingi en tout cas. Nani mususu na monia Yuri Kalenga lobi nini loba nanu yo yebaka Yuri Kalenga yo bezoza mystique oza champion oji champion c'est ça la lutte défaite gagner c'est ça Colette Nzinga oza na Bruxelles te Colette Nzinga toza na Bruxelles président zokoma wati tozo yebisa rabino ke pouvoir eza na Bruxelles akokitela awa. Donc merci mingi na ba oyo ezaka message mwa muke nalingaki na yebisa bino botala face eza na mwana semi na otipli ko lamuka sengeli kana lamuka liza mutomba lobi bakoyoka eloko nani mususu ogo yolo baki otanga kingai te naza na star na ngai o nalingaka Chabron PM premier ministre en tout cas ndeko na nga wana ba musicien au papa même batiki la biso mais ndeko na nga na respect makasi Chabron moto akoyoka message o ayibisa ke Chabron commandé soit Pesio Mboti la voix de Ngungi Chabron musicien na biso star à Bruxelles moto atikali héritier à voix papa wemba nazana respect makasi mingi Chabron. Donc mikolo yo yozaka Chabron po ndeko wana place tout okuta na mona pe respect penza biso tolingaka bato ba respectera biso. Olivier Elonga olobi nini wayambasa wapi wayambasa na palais ngana na palais awa Arma Ayuna na pesi mbote Nobel Byzancy CMDC commandant je pense na biti soko elingi lobani na pesi mbote. Jericho Nzeza yo lobi nini akei kingakati puisque ayebi Fayulu azali koya na tokoye to kotoy ma talaka keleki deja na pesi bino mbote mingi Mosengo Kechiri yema ndeko na ngai pardon Mosengo na pesi ka mbote comprendre kombo yo ça El Toro Matrambanga en tout cas Yuri Kalenga awaka El Toro Matrambanga ezaka Yuri Kalenga obio de porter baba El Toro na yibika za Yuri Pablo Mabiala en tout cas makambo komi eza ebele na pona niko ko boma adversaire il faut ko approcher ye soki faci a réussir papa yo ozomona lio aza liboso na yo ko s'approcher pemene ya kodioti ba s'approcher liboso ale pemene ya lioti ndeko na ngai adversaire na yo soki oyebi nini mode de système pardon mode d'emploi na ye ou bien système de jeu na ye okosaka na ye te kanambe sa minduki sentiment pela okende te wana eza na pesi mbote Pablo Mabiala na wana eza opinion na yo mais ngana za kwa dere yango te kanambe toyebiki okende na makasi. Merci mingi ndeko na Pablo Mabiala. Olivier Mbokolo na pesi mbote alobi mbote mingi ndeko betela lisolo ezaka ke kanambe ndenge za boya bengisi kamere abengisi kamere na Chilombo ndenge za boya kamera azolela mi nakufa batoto ya Bukavu nakufa Amida nakufa hapa koyoka eloko kameleon yoka nse ibosalaki babajia na kanambe aza master na bino natiki bino bandeko na ngai na omona bakombo mosusu te mais naza koya na retour ya na keli susu kokota na kati ya chambre pour exprimer mangai na kinga kati pour naiba makambo zoleka kuna
et que ça la bien tout bien na pourquoi ceux qui n'a eu information bon moi na ceux qui information ça te na ko bouger te Jeffa Mongo merci en tout cas moi ba to kota kaka Jeffa Mongo merci apprécie mbote Lokito Yoka merci mingi en tout cas ndeko Lobini Félix et Lekinango Jean-Louis Kaousu Jean-Louis Kaousu bokozi na sepeli en tout cas ningi na mona ki na matanga merci en tout cas yo zanga tena ba matanga bato Jean-Louis Kaousu Maïaï merci en tout cas merci mingi en tout cas na tikibino na keli susu fourmi à côté na sea à Mamina Lokosa Kalume na pesi ombote tellement bozo kota moi ko bime komi moi pasi en tout cas merci mingi mais na mukusi na de aza kinga kati pour le moment Kanambe uti ko bengisa urgent akende kuna pona makambo oyo ya premier ministre ye aza na droit ko nommer premier ministre te mutu oyo aza na droit ko nommer premier ministre ezali FCC oyo ya Kanambe mais Chilombo azolinga santete a dribbler yango monike ba bengisi mbangu na tango abimi na ndako na ye po ba oyoka kite abimi na mutuka na ye ya jeep privé atiki jeep officiel oyo ya l'état aute ko pesa ye azotambola nango mikolo oyo na chauffeur oyo amemi ye eza chauffeur na ye oyo ya depuis kala mais chauffeur oyo officiel comme on est mandefu aza na jeep na ye ya Félix mais Félix a matin na jeep wana ta matin na jeep na ye privé nazo pesa ba précision po bato ba kinga kati ba ke tozo mona bango et mutu oyo aza ko assumer sécurité na ye chef de sécurité lelo ezali comme na ye ezali colonel Inga mutu aza kwa combattre ko tika Kanambe mutu enani Félix mutu aza ko assurer sécurité ya Félix lelo comme na ye colonel Inga ça veut dire wana nazo pesa ngo po bato Kanambe ba yebake mais bato wana batimbeli déjà que Félix a yekinga kati comment ça se fait que yo président otiki bâtiment institutionnel okembala moko okekinga kati ko osala nini na qualité nini oyo yake visiter Kanambe aza déjà mutu asi asila na ye asi alongwa déjà yo président de la république o se déplacer au kende pa ya mutu Kanambe asi comme chef de bande de gang donc azo bangisa Félix neza boye Félix azo lela mamuani ndekela Wachini ujienza bichu bibi ujini tuta mema ukaka Kanambe ujini tuta mema nijibu chilo bando na bola kisangata chilo ba mwa mukeko ok natiki bino bote mingi na batutu bakoti eloko na kosenga bo partager mais nazoze la information isusu na place bazali que bakende kuna pona kosula pona mamba premier ministre eza ko pela le moto ezo pela entre Kanambe na Félix omoni entre Kanambe na Félix en tout cas moto ezo pela na ndenge ya blague te ba oyo bino ozo kanisa ke Félix aza na facilité Félix akokanga Kanambe Félix asala bokosi Félix devant Kanambe bébé omoni mwana école primaire même année soko ebisi chama boko mikolo achali boy Félix nde boy azo sala kuna ipa Kanambe yo okoto bozo mona pomba bimi kuna boy ndenge za boy azo zwa o babenga na nini jeta kabuya koyeba makambo na lingina loba oyibi na soyila katanga babenga binkonyi na ebite nani akokomela nga binkonyi awa na nini na lingala na lingina mona pe ba katange bakoma binkonyi na lingala ça veut dire quoi na soyila ya kindu babenga bikokolo oyibi bikokolo bigogo donc oyo alobi nini mamuanyo trésor yo za babe nani azolela mamuanyo Chilombo donc Chilombo azolela mamuanyo ndekele po oyebi siko Kanambe ndenge azalaka omoni ndenge abengi bango wana azalaka soki abengi yo ndenge wana bokofanda pembeni ya mai na ndako te ba micro eza te boza musika siko bino mukongola bino ekopesa na mai parce soko olingi okimela nde na mai nde bo basala zoba Zakari omoni Zakari bamema ye pembeni ya mai donc ye atelemi liboso na yo azobeta makofi donc soki olingi okima na nsima na oyo eza mai donc okoki omipwaka na mai donc ozo oblige ka otikala wana osalaka boye mamu wanyo Fanny Mala yo lobi nini numéro ya nani ya ngai ubi ya nani Fleur Rose la pesi yomboti Fleur Rose la Suisse la Suissesse
na pesi mbote bo partager kaka nazo ya lisusu na information mamu wanyu kuna kamera zolela mida mina kufa bananipiga hapa. Ok, natiki bino Karine Antonio Mubono, merci Mubono, merci mingi na ndenge osengi. En tout cas numéro nanga ezali 0466 33 33 52, donc 0032 466 33 33 52. Donc mes numéro nanga yango wana, mais ce que moto lingi obengela o finga etali opo ana prophète so na laquelle o mabe o risque comme maboy koloba pour prophète alanga bato mabe te tigana zoreta kitoko ndenge okoti na sepeli. Mais bozo kota kaka ngana olinga na bima bozo kota kaka kulutu magalane na bini ekulutu magalena kulutu magalena pesi oboti. Merci mingi mami lokosa kalume na sepeli ndenge olobi. Merci nzambe apambola bino nazo kota lisusu pona kende ko vérifier ba information. Olivier Mbokolo kitoko na sepeli en tout cas information mingi en dehors ya ça na sina pesi numéro na ngai to bengana. Bye.